mokili toyebisaki bino bapastere baza te toyebisaki bino bona baza bamagicien baza baescro oyo to ebomanaka na molili nzambe akobimisa yango polele. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, le créateur d'univers, le créateur de ciel la terre. Mabele azali esalemaki na liloba nzambe baotu balena barwandais avant libération ya mboka bango tu bakokufa mpe bakobima polele lokumu na Seigneur Jésus, lokumu na Papa Kimbangu. Merci Papa Kimbangu, merci beaucoup. Na ndenge bafaux pasteur oyo basimba bamagicien bapasteur abekobise bakindumbise bo baye konyokolo peuple ya nzambe. Merci na Papa Kimbangu, merci na Patrice Emery Lungumba, merci na Cardinal Malula na Cardinal Etiao, merci na Monseigneur Katariko Rosimu Keritimanga, Thérèse Kapangala, Eric Bolokoloko, Dani Boteti, Général Ngwala Pazuna Bekazwa, Cédric Nyanza na Passer Lukusa, Mbuza Mabena Mamadundala, Floribert Sebeyana Fidel Bazana, Arma Tungulu na Ale Moloto, ba massacre ya Maluku, 28 morts ya Yumbi, ya Kasai, ya Beni, ya Kisangani, ya Makobolo na Chingi, ba massacre ya Buzadi Kongo, ba disciple Mukungubili, ba massacre ya Villa Mbandaka, Tolobaki que l'air est grave, est plus que grave. Nolitambo, oui. Na sepeli mingi kozwa na Eroyo, na chaîne de télévision na biso Batubazola Nangai, dans la face du monde. Oui. Na ebisaka ba Zaïwa, ou bien ba Congolais à Bakon, na ebisaka bango que Jésus-Christ a boyi ba pasteur wana, bazate, bazaba venturier. Lelo bomoni elongi ya ngombe, elongi ya ngombe, elongi ya ngombe ya bifre, elongoka ngubu, elongoka champagien, faux pasteur magicien mukuna, bomoni ndenge ba Rwandais basukisi ye. Toyebisaki bino peuple bozoka te, tozoyebisa bino bozoka te, toyebisaki bino ke beglise wana église eza batima te, beglise eza motema ya bato. Ole botombo na tata nzambe apesa biso mabele ya Zaïre, to abandonner nzambe, to abandonner mabele na biso parce que mabele wana eza parole ya nzambe, totomboli lokumu ya bato ya mokili oyo tobenga bango bastati. Bomoni lelo ndenge mukuna ekobise kindumbise na kata camion ba Rwandais basukisi ye akendeki vitesse nazobisa peuple botika okotita na prise wana botika peuple lokola yokaka te peuple zaïrois ube bakongolais bazala koka bapompier bamoni ndenge basambwisi mukuna mutakala na kata camion na moi. Donc bandeko na biso bolimbisa ngai bandeko ya pa baluba nyonso te me bandeko na biso ala toyebisaki bango ke ndeko na bino ateki mboka oyo ezalaki moment ya délivrance to récupere mboka na biso na malembe barwandais bakima bokomona ndenge nzambe akofrape bino botalaka bandeko na biso ya baluba kindoki mukuna ndoki tala pasera ndoki mutakala polele mutakala nyonso libanda elongi ya chapage elongi ya bifre Boketwa Yambo. Boketwa Yambo. Wayambo, est-ce que ba vidéo oyo ekomi kobima oyo ya évêque Mukuna passé Mukuna parce que komi ko s'attaquer na bate FCCT yango to beza tricage te o basali eza tricage. Wayambo. O basali. Oui. Oui. Se positionner na ba makamoko mone toka biso il faut ta la paramètre na no kolia na ye na no kotambola na ye. Oui. Motoni no kosolola na ye akolelo oyo za la tamba 0 DT oyo comme le na tamba technologie échangée. Technologie avancée. Ba tout. Donc c'est ba tout ça la ba luka ngate. Yo c'est ba tinda ka ba cité. Ba copier na libulu kuna banda makamune alala kana ba asinyo seza mukuna ye mokote Moïse
anniversaire non vrai ou bien faux il faut eloko nini ya kose mesurer oyeba komba nini oyo komemango mukuna mutakala ipare pe nini ezali awa Félix Tshilolo abimaka na Soraya na Daïda information oyo ipe azobima na bana jibe donc jibe ateka bana loko amida ye moko ndumba Jezabel jibe pe ateki bana na ye parce que Daïda na Soraya basalaka na kabina Félix yo information ozwa yango wapi wayembo yo mpe lisusu wayembo information ozwa yango wapi politique ya occupation Jimé ateka bana Jimé a livré bana na biso le quoi bana baso memele ba 1 million ba 3 millions ba 10 millions et pesi liboma akomi kobenga bana na ye ba femme d'avion kasi batoka ba Félix wana akotika ba bana na Jimé ba Soraya na ba Mida na ba Daïda yango tozoba Félix kuna zobima na bana jibe do Félix muluba bana jibe miluba do kindoki ya moi mukuna mutakala muluba Moïse Biye mutakala Michel Bakenda mutakala Mike Kalamai mutakala tribi ya mitakala peuple ya ndenge nini ya luga sokoko quelle sorte ya peuple ya luga sokoko. Alors, ouais, bon, tous on a le sujet, la mission, vraiment, tous on a le sujet. Alors, l'air est grave, l'air est plus que grave, en tout cas. Mais Batmissou, Bazolo Baké. Oui. Est-ce que Batmissou Bazolo Baké, ça va photo monter, ça va vidéo montage, est-ce que c'est solo, mais c'est total la bilonga? Hein? balobi ke vidéo oyo babi ke vidéo eza tricage est-ce que ça va solo que ça vidéo tricage eza vidéo ya solo omoni te mutu ne ona bif mutu ka ngombo moni yango te donc voilà nini siko conséquence nini oyo tokoki kotire na makambo nyonso ezoleka oyo wayambo nini oyo kokoki na koloba na dans tout ce qui se passe surtout na makambo ces derniers temps comme et là, on peut s'attaquer na pouvoir ou bien on s'attaquer na FCC, bah bimisé les dossiers à Kala, ni no rekoloba. Omoni nolitamo na katambo karabiso république n'existe pas, l'État n'existe pas. Ozamo na mayel ovanda na France. Tango balma ba s'occupa na France, jamais do makamamboka neza mutu passe. Donc de toutes les façons Barwande bazana fochette à Moulaï, bande kona biso ya baluba bakalise kiso bake ko travailler na Barwande bako kisa biso monter ma passe. Mais journée à l'élo na Tongo, César Kala la conseiller à Félix Tshilolo la auto kufa. Lelo. Conseiller à Félix Kala la kufi. Jacques Ilunga kufi. Mukuna nani Monseigneur Mouluba kufi. Bele bakufi wana ndeko na ngai yo kanisi makabo yo kanisi soki ezalaki vrai pouvoir nano tokovanda awa te eloko nazoloba ke bandeko na biso na celui qui tue par l'épée périra par l'épée basoki mukuna soki ayaka alingaka poisonne ngai mukuna benganga anolitambo abenganga to boketu ya bobangi baboma ngai nazoya poto tokuta abengi ngai na kini 3 fois akomi awa abengi ngai 3 fois et puis amoni ngai na ye te azwi azongi yo moto olobi bukana balingi aboma yo dans l'état okimi et puis oyeka miso ovandi na province moko alingaka nakende kuna po atiela ngai poison ki bandeko bazolanda mukuna nazotala bango na bi nzambe nalola confondre peuple zaïrois mais mikolo oyo mikolo yo le peuple le plus sentimental mais mikolo tomonaki akomi kodévoile mpe bamakambo ebele avec mukuna komo bisa bamakambo ebele soki totali bien balobaki bazali kote ya FCC
et ce total bien ça côté à PPRD tout le monde même ba vidéo ba misala qui ba opesa mbongo azo ba ko trahir pouvoir te le kaki ya bata PPRD tout le monde a ba luki akomi yemro mutu ya côté ya Félix azo défendre depuis makamazolo ba pesa ebele ce total iska le roi mukuna total pe le roi là ndeko oyo mususu oui Lolita mwebe ke nzamba za juste nzambe bakosaka ete nzambe bakosaka ete ndeko na ngai makome koloba makambo solo quand même ces derniers temps boke tu vois mais il fallait non ça c'est le mensonge noli inaza ya na oyo zale kina ngai soki ko yebi ke na yibaka na yibi soki batuni okoloba nini bon que tu vois bayibi nolita bayibi mais hier on a la vérité que Félix ndeko zana ozana pouvoir na ote tu diriges rien tu contrôles rien tu maîtrises rien soki sa pouvoir ya peuple baponaki Martin Fayulu oyo tolinga tondima ye anakanga manela soutien ya peuple mais ye kuna makambo na bango ya tribaliste ya baluba yango barwandais basukisi ye mutakala akoloba lisusu ni wayambo famille ya mitakala famille ya bekobo famille ya bekobiste na bakindumbiste mukuna oloba lisuni wayambo boketu wayambo tunga to bakisa tunga to beloko moko na eloko moko lobi alobi ke na bato bazokena ba sentiment et tout ça to moni pe mikolo to bi ke Zakari Bababa se to peso azaki député na gouvernement yote koleka kuna na nini o ileka kuna mais to moni pe pa koma koloba vidéo car nde to loba bato msu bazalaki au peuple a détestaki o peut-être basaliaki na bata PPRD mais lelo to moni ba changer po bakomi ko koloba ndeye on a peuple bakomi ko défendre Félix Tshisekedi alors que hier bazaki ba ennemi à peuple mais lelo ba ça loko l'assemblée ba laksaki bakomi na population bazolo ba pe lelo population yo ka bango est-ce que bayena ndenge ya bosolo ou bien balatika poso même pour na bakosa peuple alors que basa toujours balie mais lelo mukula samboti bazakarola tu bakosambwa ese ndeko ngai omoni ngai nalinga kokota pena na ba théâtre te na place na ebi théâtre o tu akoya na tribaliste na mboka wana kimbanga sali 30 ans na prison adivisaka mboka wana te président Kasavubu atikali jamais ko diviser mboka wana Lumbumba atikali jamais ko diviser mboka wana Maréchal Mobutu atikali jamais ko diviser même Muzero na Désiré Kabila atikali jamais ko diviser mboka même Etienne Tshisekedi o tu akoya na ba tribalisme na momoyo l'air est grave na mboka na biso tozali na occupation plus de 13 à 14 millions de morts toza kolela ba martyr oya koya la makabona kokutana nango nolita bosoko moni moto azoya ongai moto Équateur na toza katela ye téléphone toza kobundela ba village te ba collectivité te ba ote toza kobundela mboka ni fezala libéré nolita tona bezo lobi ngana yo tono tonga mboka soki lelo batolo zotango bakoma musu bazakari bani mais bango tu baliaki na barwande bakubo mukuna nenga zala sa kufiti mukuna kufi bazakari bakufa lobi avant to 6 à 2020 oyo et to libéré mboka bakolia na bango est-ce que bike oyebi ke kanabo tiko gangela Félix 4 heures du temps balakise ba dossier ba officier ba message yoka tinele caméra za kuna na caméra za na makala Félix mutakanga caméra Félix akanga caméra te Félix akanga caméra te allo nazo contre be wa mboto tikelo binata oloba pole oloba ko tikela ko temps Félix azana pouvoir te pouvoir sans pouvoir aza eloko te c'est figurant yango na émission de konangai makambo ekosalema avato koma décembre yo moko okomona nga na komisi nzambe mukuna sambwe batribaliste batribal mabele wana eza ya nzambe bakoko na biso base sacrifiaka voilà merci beaucoup wayambo makilake moto akokabola mboka na te meme Léopold abomaka biso 10 millions
abaka jamais motakoka bola mboka wana. Wayambo tolandi openza bien. Mai partout. Oui. Mai ba déclaration ba général ya kotumba. Bazo mundana ese pona kubatela mabele na biso. Wayambo pona tosugisa nini okoloba pona ni mwana nsemi oto moni arrestation na ye mais ba policier ba piller ba biloko bazoyiba même na ba chaise. Est-ce que la c'est une bonne image ya mboka na biso pona pillage wana après arrestation ya moto? Est-ce que ça li pena bien pona moi ba chaîne ebele pe étranger ba lobeli yango na ndenge ya mabe? Est-ce que et ça li bien comment? Oui. Nolitambo soki oliaki na bandoki il faut za la fourchette mulai na otiko bisoki so olandi bango tout Jean-Pierre Mbemba azalaka vice-président na occupation. Maurice Katumbi gouverneur na occupation. Mozito premier ministre na occupation. Président Eli Martin Fayulu député na occupation. Mwanase bazalaki député ya occupation. Oui. Donc soki tolandi wana moto moko malunga azate eleki Hitler tanga s'imposaka na kata ta France ou bien Belgique asali l'élection bino ba français ba véritable français bokomi kokende l'élection na Hitler bakobenga bino okobenga bango banani obalukeli sous Martin Fayulu na moment po azali député na ntango ya non na beteli yo histoire bakotuka lobi histoire eza histoire ezali histoire so batuni ntango barwandais basokipaka na mboka na biso elekaka ndenge nini okoloba te tozalaka na tise moko musicien